Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a air pour émission la biso. Écoutez les biso la famille. Toza wala kaka pona bino pona kopesa bino d'informations. Et ça rendez-vous na biso il y a tous les temps, il y a tous les jours, il y a chaque jour vraiment. Toza wala pona bino. Wana vraiment to sengi na bino nyonso oyo bokute na biso pour la première fois. Beau s'abonner à la chaîne na bino vraiment. Chaîne na bino oyo ça la bino plaisir. Oyo kopesa bino information vraiment sur les temps réels. Balobi vraiment Family Bote News TV Vraiment beau s'abonner comme ça la biso vraiment plaisir. Wana to pesi moko Poutine na bango Belvi Kandila patrona. To pesi penda bambote belé partout au azali et puis na Family Bote Mobimba to pesi bino bambote. Wana to sengi na biso nyoso to kende vraiment kota la film na biso torgnol. Balobi déjà 3e épisode wana tozo kota la 4e. Vraiment to kende vraiment na lombangu bande kolanga eza meilleure façon ya ko soutenir Belvi Kandila patrona. Tokota kota la film la biso et ça la biso vraiment elengi, ça nous fera énormément plaisir pe ko sepelisa ye moko Belvi Kandila patrona. Balobi nini to yeli bino bande kolanga to yeli bino information oyo ezali ya bigose balobi gosse Kondi di Kambala ayeli ya Gabi vraiment to yo kana élément oyo et puis on se retrouve après. Il y a Gabi troisième faute, voilà. 4e émission na ngai. On a la igosala ezaki ngai face au public. OK. Ngai face ya bandeko na ngai ya Family Bota. OK. Na igosenga bango merci. OK, merci na ndenge ba pesinga bolingo na bango. Voilà. Kombo ya mwana na kati ezalaki te. Voilà. Na pesaki merci pa Belvi oaza cousine na ngai ndenge bazo reconnaître ngai lelo na famille. Place nini oyo ngai, place nini oyo nga na émission wana na livrer mwana na émission wana ezate ya Gabi na bato batala ki on bisa OK ezate même kombo mwana pe ezalaki te oza suna faute mususu ya Gabi mais aussi ça va faute félix faute mususu la big rouge faute OK oza comprendre ya émission na ngai ya suka ezaki émission on a salaki lobby. Réalisateur, Moutayamba, comment il y en a s'il vous plaît? La fille a une émission. Barbie Moutayamba Gingaï. OK. Émission au Barbie Yambagi. Non, il y a Barbie. Émission au Barbie Yambagi. Non, il y a Barbie. Émission à Salaki 4 Mezaki na Kovo. Voilà. Au Barbie Yasuka. Batunyo so batalaki ya Gabi. Comment moi on a une émission là et Salaki té. Émission to Salaki na Kovo. Tu as analyse il y a théâtre mobimba en général. Voilà. Yango tu vas kobeta masolo ndenge monde dans théâtre et ça ko avancer. Ozo comprendre très bien. Donc ya Gabi kombo mona kuna ezalaki est-ce qu'on a exposé mona côté nini. Parce que mission ezalaki kaka to solo masolo ya ba comédien ndenge makambo théâtre zo tambola lelo. Aujourd'hui les suscités ya Gabi. Ma faute c'est les faute les sus. Yaki na big rouge pour na peso ba faute. Pour mbala si masolo ngo lekolo ba makambo nanga. Pona oya, pour moi mama ba faute so na pesa yo. Na pesa yi. Ba to ba mona kana faute. Après nga ce qu'on en sala analyse ya ba propos na yi. On a pesa ka na ba faute. On ça na ba faute. Ala kana na ba faute. Na roya oui. Na roya. On dépassé pour dire. Te no dépassé. Na otali sa yeke mbala si masolo linga leka. Fazo ka papier na big. OK. Big blé. Na papier brillant. On va na big rouge pour na korjaka. Ah d'accord. Fazo ka ba faute belé. Mais c'est pour ya zo ka ba faute belé. Na respect nyonso. Na opinga te na respect nyonso ya Gabi tant que maman. Na respect nyonso na la soka ndoza na ba. Ba faute. Na opinga te ba faute. Na la seka ba faute. Ah d'accord. Ya Gabi émission na batu batala ki na Kovo. To beta masolo ya ba comédien nyonso ya théâtre nyonso en général ya Congo. Donc ça na faute. Place na livrement on appelle émission là. Exact. Ça na faute. C'est quoi émission suka nde na tshekisa bino on a salaki na Barbie. Batu nyonso batali. Émission wana na oloba kaka bolamu ya Belvi vis-à-vis ya Dadi. Belvi c'est vrai. Après une année Belvi azongaki na yo ya Gabi na tanga kombo na yo. Na émission wana. Ozo comprendre que bozongaki pour na basa la pierre tombale ya Dadi. Na émission wana na tanga ki kombo na yo ya Gabi que Dadi ndoko tsanga na l'encriseur na ye to ye ti e pa na yo na mon pono kuna. Siko yebisanga wapi place oyo ngai
na exposé mwana yebisa ngai place nini o nga gosse naza flatteur parce que na ko flatter yo ya Gabi nini tant on atanga kombo na lobby so mona nga shio na ndako na biso ya Gabi bana nga balete so mona sa mona nga nanu te ya Gabi na donc tant on atanga kombo na lobby zaki pona ko flatter yo te nous avons un respect nyos voilà que malasima so ko ngole kana TV pona kombo na nga ya na papier brillant na big blé moni même émission lobby ya suka ozupe ka sous faute ata obimi na ngote faute sikoyo nga na ngine ça ce qu'on analyse voilà vas-y par rapport à ba propos ya Gabi ya Gabi olobi nga na za muto sala ka bien te nga na zo livrer moi alors que ce token émission liboso mona kena ko senga ne pardon pona ko bomba moi c'est que mission liboso yo considérant ngote voilà to longo liango wana problème mission liboso te to longo liango parce que yo mata so talo mona bien que gosse awa andoko bomba mwana donc c'est que déranger ote to ngo kosi longo kande makambo to longo liango émission na ngami balé on a salaki na Daniel comme ezaki émission ya télé surprise télé surprise autre vie à gosse bigamal donc c'est que est concerné au TPT to longo liango wana sa analyse dangai pona oya ce toye na troisième émission na Sakina Kovo le col les émission on a perdu que nos sola en général masola ba comédien donc est touché au PT to longo liango nga sikolo na ko pona ke eloko to sala ya Gabi passe eza émission on ngala ekoloba merci na ba ndekolanga famille boto yango nde yazo bengela nga flatteur voilà yango nde zo soya Gabi na ko mona ke ya Gabi azoka mutema pasi ponga na lobi bolamu Belvi na émission suka ndenge Belvi ba ndako vanda na dadi na ko comprendre yango nde zo bengisi sa nga flatteur mais nga na okama ko benga flatteur so na lobi ke Belvi za mutia malamu voilà ozo comprendre parce que nga mondo nde na zabo ina shenga na palais na kopora na nga nzala te voilà na flatter te so na lobi ke Belvi za mutia malamu c'est que na cosité parce que yo moko ya Gabi ndongo zawana oza makabebele ya malamu ko tetula na kombo ya Belvi vraiment siko tonga dikamala na oloba ngo po bilo bo ka soni ko loba ngo na ba télévision non basa ba voice dem susu si aleka ki moko so data ki so ke mission moko azo ba ayi na matanga ba enveloppe ba tuer so zo kiteka ya Belvi yo moko zo ndima muto lo tatula bolamu na siko senga na leki na yo zo mona ngo mabe pourquoi vraiment yo la ko loba yango ya ki flatterité donc yo loba ki na zo ka enveloppe na ya ba tu susté wone za ki flatterité ouais parce voilà la famille, voilà, balobi wana gosse kondi dikambala. Balobi oncle ya famille bota vraiment aye ko expliquer ya Gabi, aye ko pesa ya Gabi ba faute. Ya Gabi balobi mbala sima soko ye pona kolobela gosse kondi dikambala, il faut oyaka na papier na big blé. Il faut qu'on la big blé. Yesoka ye a corriger la big rouge. Voilà la famille. La famille est là. Quelque part aussi qui, mais quelque part aussi ça fait très mal. La makambo ezali koleka casquette na ba réseaux sociaux o etali bandiko na biso ba comédien. Vraiment makambo ezo sala passe mingi. Koyoka gosse ndenga a expliqué très bien. Donc l'explication est vraiment claire. Ozomona explication est claire. Naza kuna mingi ya kobakisa te parce que boyo kinyo son ndenge alobi nga vraiment naza na belé ya kolobati. La famille toujours traverser monde moko babi monde à turbulence. Donc ezo vraiment mabe. Kaka nde na lobaka biso a la chaîne na biso ya Family Bota News TV. Tu as kapona ko finga te mais tu as kapona ko éclaircir. Voilà. Tout le monde pour nous éclaircir, les cambo automoni, les a biso tolobi pe a topé si on ba précision. Donc tu as pour nous changer malobati, la chaîne tu as ko sala ba analyse moko ezali bien, ba analyse moko ezali profond, o ezaki mutu soka yoki à comprendre idée to za kana te pour nous yaka koloba blabla non. Ozomona. Donc makambo oyo gosse alobi quelque part Azan a raison parce qu'il y a Gabi ou azolo bawana qui est flatterie na vie toloba ngo mutu nyonso mbisi alanda esika ma ezochola vous comprenez donc ceux qui te moni que lelo à se sentir à l'aise na famille Bota
mais aza à l'aise, pourquoi pas aloba o ezali sentiment na ye. Ya Gabi alekaka l'émission apé sa position na liboso na ya Gabi aza netre, mais lelo ya Gabi esalaka l'émission aleka apé sa position na ye ke ye aza abakuka. Est-ce que batu basalongo problème, tasalongo problème aza te. Toyokaki kuna mayonnaise aloba ouvertement ke aza abakuka. Batu basalongo problème te, mais pona nini kaka soki eza na ngambu na bino bosala yango problème, so mutu moko ya se prononcer na ye bosala yango problème. Ndenge bato ya famille bota basala problème te na moto a se prononcer kaza bakuka. Pourquoi pas na ngambu na bino pe soki mutu moko a se prononcer ne ki aza famille bota bino esalaka bino pasi. Bozomona ezosala kitoko te. Vraiment eza pasi ndesi ba makambo nyonso ezoleka oyo. Est-ce que bomoni déjà comédien moko azalaka na belle vie à l'équipe finga sila? Nanu te. O aza comédien, tolongoli ba journaliste, tolongoli ba chroniqueur, parce que ba chroniqueur, ba koki chroniqueur ya sila koki kokene ko toucher belle vie et c'est l'autre parce qu'ils ont musala na ye. Chroniqueur pe ya belle vie akoki ko ya sila pardon koki pe ko toucher belle vie, to pe ya belle vie koki ko toucher sila et ils ont un problème mon côté parce que ils ont musala ba on bazeli ko sala. Mais ba comédien eza musala bino no siboza ba collègue comment la comédien moko azala ngamba sila azoko se permettre afinga belle vie eza na sens te. Est-ce que na ba comédien o baza ba comédien o baza ka taché na belle vie to yebi ba comédien baza taché na belle vie en tout cas to yebi ba marina baza ebele o baza taché na belle vie. Est-ce que si to yoka bango ba yepe ba cracher devant sila? Non, toyoka te hein, mais tozoyoka onka na ngambu ya côté ya sila ba comédien o baza taché na sila toyoki tomona ki mayonnaise ayaki a cracher sur Belleville tomoni Baptiste a craché sur Belleville tomoni Maman Thérèse écoute kolobati tomoni plusieurs comédiens o bazoya ko attaquer Belleville mais Belleville za ndeko na bango tomoni Nana Amelia aki ko confirmer makambu ya Maman Thérèse alobaki ozomona ba comédien na baza proche bazalaka na Belleville na sila bisalu siko bayaka ko attaquer Belleville. Na quel but to yebite mais nanu te comédien moko boaza côté ya Belleville aya wana boye aya ko cracher sur sila non to mona te mais ba tolobi ba chroniqueur te parce que bino bolobake botanga ka demer aza comédien te ezalaka de temps à temps eko kota za chroniqueur ou ba journaliste ou ba chroniqueur bango na lobi bango te donc nazo lobi ba comédien to yebi vraiment za reconnu comédien parce que ton tolo ba comédien aza collègue à sila aza collègue à Belleville. Ozomona siko ba o bazaka proche na Belleville nani si bomona ya yepi na a cracher sur sila fingi sila azate mais o bazalaka côté sila ba yaka pona ko finga Belleville. Ozomona place mabe ezokoma bande ko nanga ça fait très mal maintenant lelo gosse parti kaka elobi nango ye moko bisika oye ko kumisa Belleville pour la bolamu ya Belleville oya sala yango nde bisika ya bimi flatter oh ya Gabi le la benge flatter mais l'émission wana biso j'espère que tolanda ki oponga pe yalanda ki émission wana l'émission wana suka alobi pe likambo ya Gabi alobi yango kena dali ba mande ko kende ba ya Gabi ba o kende kuna Gabi ko zoeba ke kuna soki na mopono et puis à un certain moment nde ekomaki akoma ya Gabi dede komeka na Belleville tina ndinga ki okufa siko tanga loba ki bongo elobi nango ye moko na flataki yo na tanga ki komba est-ce que na flataki te siko pourquoi kaka na tongo ekomaka na tour à Belleville nde ekomaka flatterie la famille si comme quand la tour à Belleville nde komi azo flatter pas zwambongo azo flatter pas sala boy siko bino tomba kumisaka bino pe ba flattaka bino po bozana mbongo boko pesa ozomona et ça vraiment pas si bande kolanga ya Gabi en tout cas il faut okola parce que makambo yo zo sala et ça sous na âge na te ya to yebi na biso okoma no mwana ba base no ekoma ko sala yo mais ba base ngo il faut que na ndinga malamu pona ko garder personnalité na yo ozomona personnalité ba garda ngo surtout na ba âge c'est pousser ni boye faut ko garder personnalité na yo ozana bana no ba koli tant ba buzo bezo le trop l'internet et ça vraiment qui te côté et au cas peut qu'on s'organiser aux appels quoi ba ndeko no wana ndenge ba se positionner ou bien na makambo mususu ke ko yaka toujours na ba internet ko ya koloba pe koloba no et ça la ka ba problème non en tout cas et ça qui te côté Gabi ozo sungate dans ce que le gosse a ko pesa ba biki rouge au lobby nini et ça qui te côté ya et ça qui te côté ya Gabi
vraiment il faut sosola yananga, il faut sosola ozala vraiment hein sosola vraiment on a réseaux sociaux oyeba nini ya koya koloba bébé monsieur belé pourquoi ça ne sert à rien ya vraiment en tout cas nzamba sunga yo na musala ozali koluka kosala po ozozala vraiment dénigrer et ozosala kitoko te voilà la famille toyeki ka pona kopesa bino information kaka ndenge tomesana soki ya koloba ezali toyaka soki mpe eza nango te tovandaka mais mpona biso en tout cas ezangaka te information ezangaka te ya koloba mpona bino en tout cas nazobeta sete mpona filme na biso toke kotala torniole filme moko en tout cas nayebi te bandeko nanga torniole elobi nini elobi nini moto akutani na baproblème en tout cas bandeko nanga tokota na filme wana tokende kotala mpe eloko na kosenga na biso nyonso tosalaka baémission totyaka baémission na biso avant filme te avant filme ou bien après filme na aire ya filme te pardon vraiment nasengi na biso pour que tosoutenir la patrona voilà la famille vraiment bosabonner soki bosepe na émission na biso bopartager bolike bocommenter quant à moi je vous laisse on se retrouve à la prochaine vidéo.